Zalamaye politique soko yebite maman au politique ko yabaka ko likolo nzete faut à la mouza pour comprendre aux allez penge pour comprendre mouvement pour comprendre pai pour comprendre ba konji poko eloko lisasa na pesio na pesaki ya mibale tata komi mokolo bana nyonso bakenda poto ya tigala na bana soki misato na Kinshasa. Mais bana ngoye Kinshasa bamsusu désordre bamsusu bakoti mubulu bamsusu mais mwana oyo aza pene ya papa lelo bango bokoki mamboko faila rosi akolumba bakimite bakomota le Congo moya faila azosha est-ce que batabongo bakolobela faila malamu kokibe bango te bokisa bango sabo le sabo. Les ali équipe nationale. Na sengile ba camarade bozana sima bakonzi, ozana musala te na sima, bole kana liboso. Esika ba pasola ranjoko, mutabeta lisolo mutazala kiwa. Wana. Abandi présentation, je crois que sangana to sangane awa, to sangane biso nyonso. Mais lelo awa ngai nazali lokola haute. Ngai na yambi bakonzi quartier de place de résistance ya quartier de ndeto yambi ba invité na bandeko nyonso. C'est pourquoi ba pesinga pouvoir ya kosala présentation oyo bana mboka oyo ya liboso tozali na ba représentaka biso na ba place de résistance oyo tobengaka parlement debout. Tozali na place de résistance oyo ya liboso na kombo ya parlement debout ya Mbujimai Kananga quartier 2 ozali coordonné na papa Océan oya simbi micro les détenus politiques ya M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Maboko bakati pona mwana mboka bana mboka ye tozate tolongi te. Merci. Yami Balé, coordonnateur, oye bakamara place de résistance, to parlement debout, ya quartier 3. Tozali na ndeko Hervé Matata, soko manifester. Coordonnateur, il y a pas de résistance Pascal, Balaremisatu, Yami Balé tozali na ndeko Junior Mboma, oko manifester. Voilà, maboko pona ndeko na Yamisatu tozali na coordonnateur lisusu ya plein de résistance toujours wana malgré pouvoir na yeto représenter la pouvoir na ye après azali pe coordonnateur ya plein de résistance ya quartier 3 monsieur Foude Fayulu ape s'appelle Boko bana Fayulu tozali pe na ndeko ya biso oyo akamara mapela pour le moment. Tozali na place de résistance ya mapela o fonctionnaka pe to butu nyonso papa na biso zali manifester wapi papa sango aza wapi non ye mdazo coordonné pour le moment na place de résistance ya mapela. Jeunissez le peuple, pouvoir naye. Jeunissez le peuple, pouvoir naye. Jeunissez le peuple, pouvoir naye.
biso Togo ya Bobondo Bana ya Changu oye Amoni malile zawa Bote bote Zera Fayula leka Afirma keke Otala kuna bazo banga Otala kuna bazo banga Kima kutudiano Kima kutudiano Ayaya langi nezela Nezela Fayula leka Afirma keke Ayaya langi nezela Toyambiye Toyambiye Cohésion nationale, oye! Cohésion nationale, toujours! Voilà, merci. Merci. Voilà, d'abord on fait la bise, c'est compris, d'abord on fait la bise. Fayulu! Fayulu! Ok, merci beaucoup. L'équipe Makassi. Tototi Kamaloba et pas le secrétaire général de la BISO de Vos Kitoko. Bana ya commandant du peuple, président élu Martin Fayulu Mboto Lususu. Bande Konangai, Bolimbi Sabiso Makassi. La Maison Blanche na biso. Makomi kuna Mokonzi ya mboka Martin Fayulu apesinga ba information kolongo kuna na ena nzela boyebika bino moko ndenge Kinshasa ekufa na tiki mutuka kuna na échangeur na zwi moto parce que bino boza na importance koleka bato nyonso moko makasi. Est-ce que baoyo batosaki vote ya peuple te basakani na victoire na biso? Est-ce que bakayeli boso? Est-ce que bakayeli boso? Lelo biso moko tozo récupérer balle. Biso moko to récupérer nini? To beti bango balle ya likolo. Batikali kipelekese basubele ya aigle. To beta aigle. Yango wana eloko ya liboso bobanga eloko te. Mutu oyo akwintimide biso azali. Nous sommes le modèle de la résistance. Oyo akopesa biso leçon azali te. Nayebisaki bango ke na 2016 tokei na Senko toyeko présenter Chilombo comme candidat premier ministre na Senko. Tokomi wana Kabila aboyi alobi nalingi Chilombo te azwi Emmanuel Shadari nazolo bango azoyoka ngai bo enregistre alanda ngai. Azwi Shadari atinde na Faden House. Alobi kende zwa Martin Fayulu na nommé premier ministre na Lingi Chilombo te. Martin Fayulu lui a dit moi je ne serai jamais traître dans ma vie. Parce que Poni Chilombo
Est-ce que Martin Fayulu avait trahi? A trahi. Donc comme na Chilombo a prêté serment na pouvoir à Kimoïbi, a Pessi Maboko, je vous ai tendu la main. Tout le monde que Maboko n'a eu sa saleté. Est-ce que tu souhaites Yango? Na 2021 a sali union sacrée. Bakatombi bakei mbangu kozwa ba ministère. Ba Jean-Pierre Bemba bateki biso. Est-ce que tokendaki? Awa asali simulacre ya élection. Ya kofabriquer ba résultat na ba machine à voter. Abengi biso. Asali consultation. Est-ce que tokendaki? Bongo lelo pouvoir nae ekomi na suka. Leto kokende komi pa kona sanitaire. Yango wana na yepisi bino bande kona ngai. Tokayi koluka poste de patrie lombote. Tolingi to sauver Congo. Congo eleki biso nyonso munene. Boye bote biso mboka. Est-ce que tokotika mboka na biso kende? Yango wana bobanga te. Tolingi to sauver mboka na biso. Est-ce que Boningi, président Martin, a la canne de la patrie ou bien ça la montée? Ce qui Boningi a la canne de la patrie, comment est-ce qu'il y a un boko? La ligne la suite est salée. Moutoya Koko Sabinote. Vous avez besoin de pouvoir pour le pouvoir T. Vous avez besoin de bisognoso. Bana Congo, Obalengi Congo. Pour que tout le monde voilà message na yela kibiro ya commandant du peuple yango wana na tiki baninga kuna na réunion na so zonga mbangu pour que tolandela président élu ayebisi Chilombo benga basango to banda dialogue biso nyonso bana mboka tolokana boye te Chilombo l'équipe président ayebisi président élu semaine prochaine na zondi mobembo na zokende na zoyebisa basango baya to banda dialogue. Bandeko pona nani? Est-ce que boyetika tokendaki koluka pouvoir tokayi koyebisa ye ndima dialogue tosangana biso nyonso bana mboka tosolola makambo mboka vérité réconciliation cohésion nationale tozala bomoko po tobengana banguna oyeti makambo tokendelaki kuna yango wana nazosonga mbangu tolandela malembe pour que tosauve mboka na biso baoyo bazwa distraire bino oyo baponi nzela ya minduki babomisa bandeko na biso bateka mabele na biso bateka bomengo na biso tokozala na bango farafa tokolekisa bango ke Congo eza munene bango bazali mike boye te voilà Zambe abatela bino bovanda kimia mutu adistraire bino na lingi mo retenir message na ngai ya liboso tokendaki komona Chilombo pour que toyebisa ye ke bakongolais na bakongolais balingi dialogue wana il faut ezala superviser na banganga Nzambe ya 5 ans na SCC et puis vous allez déjà la médiation ya Union africaine ya président togolais Faure Nyasimbe oyo baponaki pour que accompagner biso bengi sabatu wana basango médiation ya Union africaine pour que tokende dialogue aussi longtemps que ozoboya dialogue ozopesa banguna nzela ya kozwa minduki pour que bakotisa barwandais soki dialogue ekoti tolongoli bango na monoko na bango maloba wana bazolobaka balingi biso te balingi tosolola te ozopesa bango raison longola bango raison pour que tovanda na mesa tosilisa bitumba tobongisa mboka na biso oyeti message tokendeki nango est-ce que tokendeki kosenga poste est-ce que biso tozali na poste ya kosenga kuna bozala ekenge bandeko na ngai bandeko oyo bazo distraire biso ngai nayebi bango baoyo bazo finga président élu toyebi bango
bango nde babotoloka victoire à peuple. Bango nde basalaka dile na Chilombo. Babosani vote na biso bapesi ya pouvoir ati Moïbi. Ebebeli bango. Bango moko bakomi koputana. Il faut féliciter grandeur et esprit et commandant du peuple. Bandeko, est-ce que vous avez mis mon toit à Menga Kamukwantima? Est-ce que vous avez mis pour le loco? Pour le loco Azanani? Azanani, il y a l'Imbisibino. C'est quoi le bureau? Pourquoi vous avez mis qu'on est Imbisanaté? Ngana limbisi bino sikoyo na yebisi bino tovanda pe bolimbisa na bozoboya. Est-ce que tindo kite? Est-ce que tokolinga ngo? Yango wana il faut soutenir le commandant du peuple. Vous soutenir Martin Fayulu boye bakwe to salina bitumba ya molili oyo batu balingi vérité. Vérité wana tokovanda la mesa. Tokolo bango, nous avons échappé vérité à zalité. Après, nous se réconcilier. Nous sommes cohésion nationale. Nous sommes tous les Namboka, tous les Sikamoko. Ba Rwandais, ba Ougandais, ba Burundais, boson de Panabino. Mboka oyo, ezamboka ya biso ba Congolais, ezamboka ba paete. Mais mupayo ya poni ko vanda na biso, neti bande ko na biso basala ba boutique na bango, basala ba faire na bango ko vanda. Mais oyo a un esprit ya Timoyibi. Yakoboma, Yakoboto na mboka na biso. Est-ce que tokolinga ye? Est-ce que tokolinga ye? Yango wana, bozala vigilant. Bana tangu, bozali force ya Martin Fayulu. Avant mutu akoma na sa munguna koleka. Awa munguna koleka. Voilà, bozala vigilant. Ce qui vous montre mouvement d'assisté. Il y a pas signalé la police. Ne laissez pas les malfrats perturber le Nabiso, perturber calme Nabiso. Tolingi to construire mboka. Tolingi to libérer bande konabiso bazana zamba kuna. Yango wana bande konangai eloko eleki cohésion nationale ezali. Donc to sali la démarche wana soki moyoti que de vos kitoko akutani na bande kumususu bazo sangana bazo sala mabata makanisi sika moko ezapo na mbongo te ezapo na poste te ezapo na bomoko boye boye te voilà tomi betala biso moko moko